Bonjour, mbote mingi na bino surtout ba yebolinga kama mo ele anitu na peso no ba mbote, j'espère que bolamuki bien. De mon côté ça va par la grâce de Dieu, nzambe tata asili kola musabiso na makasi nga na lamuki malamu libota ça va. Et bon côté na bino kuna bosili kola muka ndenge nini po côté na ngai ça va. Kimia ezali. Alors, tango etani makambo pe bandi. Communauté na biso zande boyande modèle na biso to sa nini ya sa les ate modèle na biso to za ndenge wana. Modèle de vie na biso ba congolais yango to so na ko sala te. Alors ce na la bibongo c'est parce que na tongo ya lelo makambo eza ko bakisa maseko bakisa ma eza ko ya se ko ya obo moni bongo na video comme na ye pasteur Odon Elwanga pasteur Odon Elwanga avant na bongo na Paris avant na France. Avant en France, pasteur Odon Elwanga. Pasteur Nengazawa, yemutaza sur la toile. Par rapport à makamunyo surtout ekomelie, par rapport à makamunyo oya sali. Et le ko déclenché pasteur aza sur la toile eza que pasteur azala ki marié. Abotina mwasi na ebana. Balobi ete moi, si na longola en Afrique, pour me mettre na poto, moi, si on a dépensé 19 000 euros pour pasteur à en Afrique, à comme à na poto. Comme pasteur à comme à na poto, pasteur bel homme, pasteur fashion, pasteur à botissé banani satu, mais akaboni na ye ko pasi ya mama oyo bota mwana mwasi wana tango baza ko bimisa mbongo pour que ndeko mobala ya poto batunaka mwana esko réfléchir ko bengisa mobali alonga kongwa ya na réfléchir na lingie pasteur akomi Alex Mon qui était ya africainois alors nga na koloba mingi te nazo tchela bino ba video botala ndenge nini boyoka ndenge nini mama Bokilo abetele makolo mama Bokilo la kele mabi yango wana na sima mwasi wana pasteur azaka so abali koto ya boti akimiaki abali koto ya boti akimiaki abali koto ya boti akimiaki pe ko bala wana c'est pas ka bala ka bimisa mbongo te ya bala kate ye babala kaende. Bolanda mama Bokilo, bolanda ba semiki ya pasteur, comme ça vous comprendre makambo malamu. La saga continue. Boyo kabino mogo. Pasteur Odon, ce qui pasteur Odon. Azana bilakeli. Oui. En pèse mes mots. Azana bilakeli ya mama ya mwasi oya kotsaki na poto. Ah ouais. Oui, Azana Bilake, tout ça là qu'il a pas Givachi. Non, bébé. Tout ça là qu'il a pas Givachi. Fille wana oya kotaka pasteur Odon na poto. Oui, bota on est propre. Bango baza aba bayebi mungongo nanga, bayebi aba pour na changer compte na tina compte wana pour compte mfuana na zape na rando na pasteur mungu na don na qui na changer compte. Tout ce qui Givachi Azana live awa, amata na live. Tout ça là qui live. La paix est fâchée. Moi, si à passer au doigt, il y a les bossons à bien ça qui est la poto. À dépenser 19 000 euros. Ça passer au doigt la poto. Passer au doigt, fille wana azaki vierge. Oliga moi la poto, ba français belé, attends moi ba classe belé azaki vierge. Balingani na passer au doigt azaki na kisa ça. Passer au doigt pe aye ko kosa moi na batuke, atika la ki ko yeba basité. Moi na a quoi casse na mobile azo ba crédit na banque a bengisa mobile. Mobile ta ma petit poto et comme yo ba gauche, ba droite, to bala na cash. Na na déjà risqué. Na zo crédit na banque na bengisa na poto to bala ni comme non, tu vois, tu sais, tu sais après ko beta moi na bato. Famille wana ba bazana 91 na Grigny. Ba funda passer au dans la Casarema. Passer au dans ba noté à sous na Casarema te. Na ba 2009. Ya ba beba na, OK. Beba na ye
bango na ba vatie zala stable la vie totale comme bango ba kansaka ke naza ya nzambe naza pasteur naza futa bonzambe ozwanga te maloba wana ya mama wana ezwaye ezwaki pasteur odo yango bomoni il est instable na makambo bolingo il est très instable mokoloni ni pasteur odo akima aloba ke non bolimbisanga vraiment famille wana nazwi engagement ata na 300 ata na 150 eya kota lipoto na ba 2009 alingaki mbo wana elingaki sila déjà maman on est là tous à l'honnête ce que bango partager l'affaire est chaude l'affaire est chaude oui bango oh la Bible déclare le feu recevez na français pelé yango batamayele balobaka ke méfiez-vous l'apparence est trompeuse soko mouye bakolotani na parence obi nazwi mobali mais aza mai ekufela mboa désolé fo mata bangomba oluka nzambe na bosolo et puis tu dois présenter osenga pardon na famille wana zwa moko bato zongisa senga mama wana pardon tala nani wana moko mone nani Patricia. Elle s'appelle Patricia. Ndolina mai. Na che pose ya bandeko. Nzamba kosa te mbali bosonga na yoka lisolo batine nga leon lelo. Mbali bosonga na yoka lisolo. Dans chaque vidéo sur ndenge bat bazotuna est-ce que bakabwani nande na pisa bino message ke na meka obenga na kokomela odo ko benga odo. Na bisa bino na pesa odo message et na message na pesa odo na pesa ba précision na bisa elo oninya sala. Nde mambo bimi na voice o. Nzamba zo kanga imbali bosona ka voice o. Ba voice ba message na tindela odon. Ti le leza na téléphone nanga. Le 22 avril na sala text message. Le 24 na ko bengae. Et ayambati nde na expliquera bino. Nande na tikela ya ba voice aloba o rappeler raté. Na sala odon 3 voice. Ni balé à 3 minutes. Moko ya 2 minutes 21 secondes. Na bisara odomboy aluka mama bana na ye mambo na zebisa bino eza inbox ya conversation yanga na ye na bisara elwanga aluka mama ya bana na ye asenge bolimbisi aluka enveloppe a remettre mwana mwasi wana pour se racheter parce que tikala na pota na motema ya liboso ya mibale na lobara na ye aluka bana basi nyonso ayebi azalaka na relation na bango oyo atikala kotika sans préavis po bazalaki surprise ya komona ya bali oyo bakolela o batikali na pota na motema mpe na pasi aluka bango ase rachete a réparé ozali pamboli e na nsima na yango close the akata ba relation nyonso aza on a ba fille ba relation amoureuse bien sûr atika na mwasi moko oya bali soki lo wana sale mete ba ovanda te mama ya Benedia Patricia mwasi ya odo ya liboso mama ba na ye alakela ye mabe Bible zolo ba malédiction sans cause et sans effet mais ce qui cause ezali effet kozala ekiparate ozala pasteur ozala mopagano ozala nani soki cause eza porte d'entrée na bisa bino lo fona monde spirituel eza monde à sentiment te monde spirituel eza monde à réalité en face sozo bundana mutu o organiser mutu ana raison yango moni ba pasteur bele na Congo bakufa na bambasu pasteur mais ba beti mbasu batumsu bokol baketa aza il faut pasteur te afungola porte nzamba salaka eloko te diable attaquera mutu légalement surtout chrétien so satan attaque yo azui accès toi azui le dessus sur toi c'est que à côté légalement le yono pesi nzela ya moni bible ne solo banabiso qui ne devait rien à personne na
on profite na ba mibale belé ba bima ba yanke yango moni lelo ba vie baby lelo to finga ka basi ba mabale belé instabilité sur instabilité surtout na ba poto a mibale belé ba sunolo basi na ba Afrique na bana mibale belé ba na ba poto ba bengisa bango na basi ba bima ba yanke kolela moi c'est le cas kisi orozier zela papa nalanda live moko awa ndeko mwasi moko azobeta lisolo ka ba jara abo azana mobile na ndako alala la muka yoki sa mobile abali na ba poto abo ebe lo nya loba alobi live wana na wa pasteur Ben je crois que tu vas reconnaître so akuta na vidéo il va se rappeler ndeko mwasi wana loba ni na lobi boy so ina stressé so ina angoissé so ina ava mbozo so nga motema so ina na passe so na raisonner na kanisi ce qui s'est passé na ngena ba ozo t-shirt ya mobile wana parce que bavana na ko bilo mobile wana ti lelo ezala na ko fi wana akenda sundolo même bilo na ndako azalaka on dit close the door azo t-shirt ya mobile achene abanjolela akolela ti ya ko se défouler yaya oza sire si tu es pour quelque chose obika te ya on a profité na vidéo na lo bana bandeko ezara bana mibali te même na bana basi mais a to lo bela plus bana mibali parce que ba jeona ezara plus mingi bana mibali nde basala ha ozo se rappeler na likambo moko ya lolenga boy passé moko oyo tika mwana mwasi mo alela na kombo na yo bongisa c'est racheté olaga fie mwana bato libala anio kwa mi alekisi ba mbula azela ka yo pendant 5 à 6 ans 8 ans un matin alali ala muki à apprendre que yo au Bali papa et otuna rapela c'est ça. La délivrance est biblique et c'est une nécessité. Qui a besoin de la délivrance? Tout le monde. Même le pasteur que vous voyez. Papa pasteur est belé le bas ministère de Zovandate. Belé le bas n'a sérieux problème parce que a besoin de délivrance. N'a pas marambusongolo pakala. Car il y a libalade. Nous sur la besoin de délivrance. Donc, tant qu'on sale la directive wanate et on a passé à la stable. Et il faut les gagner la délivrance. Bon dimanche la famille. Il n'a commenté toute la vidéo en question, elle m'avait directement bloqué parce que elle ment. Maman, les réseaux sociaux le croient. Brazzavilloise, oui, c'est ma sœur. Je suis passée déjà sur ce réseau Nayo, je t'avais dit. Oui. Moi, je vous ai donné la date de naissance de Odon. Je vous ai dit quand est-ce qu'il est né. Je vous ai même dit le jour qu'il est rentré na Kachapoto. Il est venu, il est passé par la Félande. Félande, pasteur le pasteur là lui avait fait des documents pour qu'il rentre. Il a bouffé plus de 21 000 euros à ma sœur. Est-ce que la dernière fois? Donc, jusqu'à ce que... Voilà, nous sommes à le chercher à Orléans. Orléans, pasteur Timothée Mutombo. Parce qu'on n'en a rien à faire. Et même s'il nous entend, il sait qu'il parle. Donc, on est parti le chercher. Jusque-là, même Patricia n'existe pas. Pardon, madame. Moi, je connais l'histoire. Quand tu dis ça, vraiment, tu dis la vérité. Maman, c'est elle est passée de 70 kilos à 55 kilos que le monsieur a enlevé chez ma sœur. Chi Odon est venu. Odon, après la Félande, Chi a béni Ndekonangai, on a commis à Orléans. Odon a dit chez Ndekonangai que Ngai moyena ya kouvande panayo ezate parce que je suis un homme de Dieu, il faut n'abattre la témoignage, tout ça là. On avait négocié avec notre pasteur pour que nous vendions pas à pasteur na
Nabiso pour le moment. Il est allé habiter là-bas, Saron, église du Christ vivant à Orléans. C'est cette église qui a reçu Odon en France. Il est venu chez notre pasteur, il est arrivé chez notre pasteur, il commence à aller prêcher un peu de par-ci, par-là. C'est par là qu'on commence à le... Suite reste audio, Bruna Oyoka. Bible et lobby, hein? Bible écoute et lobby. La chevelure blanche est une couronne pour les vieillards. Maman wana za mkolo sous la pembe bimina mutu. Keba. C'est pas parce que aux pasteur yaman kiona. Je m'excuse. Car sabota la loba mama wana. Banda wana tilo mama on est là pasteur odo azakashu na kimet. Ngana bano ke l'église na bango na ba 2009 pas pasteur héritier qui kanzo la kuna. Mobala héritier qui kanzo. Eza ma chaîne na bango balinga kabasi ya pembe net bino boye. Ah bon? Bah oui, coach, la couleur d'origine. Veut dire la couleur c'est jaune, hein? Sans tricage, hein? Voilà, sans carreau light. Hein? Dede na Paris? Na Saint-Denis awa, na Paris awa. Na zone de France, non? Na Saint-Denis. Pas ya pasteur qui kanzola na ba 2000 na kima église. Pourquoi na kima église? Na zana problème na bango tenga na bano kende pona liluba. Église Mubimba. Maman on est là ba banela relamba te. Soko banela lamba zane tu mutu apasi. Église ba concurrence. Église ba yina ekile na bango yina pasteur héritier qui kanzola linga basi ya pembe so za pembe tene diyo ko za kitoko na diyo ko ite c'est mort, disqualifié. Okoka. Donc quand nani Ya oboni ngoko mwana TikTok, eh? Ah bon, ils ont pas pembe ne. Bogo manga fama la kango. Eva Michel Makina. Innocent à Pamba. Bogo manga fama na TikTok. Innocent à Pamba. Bogo manga fama la Congo. Camarade naye. Jérémy Enan, comment on l'appelle? Pasteur héritier qui kanzona. Mobile héritière. Bakabwana sala live a finga e balinga basi do écrire na bango soki oza pemene yote bakolinga yote. Faut à la vraie chérie basi a pembe kiri na bango ya basi. Moi je priais là-bas j'avais fou. Na kima église. Na bi église na kokana te bakamfirance bona kokana ba. Je sais tanti na biso za mwindo. Ya qui va une église pour une compétition sur ta chose. Te moi ba chose était pas pasteur. Exact. Naseki, oui, c'est vrai, mais ça fait mal quelque part. Nabane Goloba. Et là, je continue Goloba. Il faut faire très attention. Vie malembe. Nyonso to sala na se. To buka ngo awa ezala ya malamu ezala ya mabe. Quand on est bino, Bible zoloba à la loi et au témoignage. La loi c'est ce qui est écrit, le témoignage c'est du vécu. Oto bikara, nyon sote komama. To te amaka na ba vie abatu misusu. Donc on a aussi la analyse, peut on peut sa conseil par rapport à la réalité. Et ça matéya. OK? Pour moi, pour n'importe quoi dans le commentaire. Yo quand on vend de la vie abatu bon on a ça motu na ani amate on vend de la vie abanani. Ya banzete? Te abamboa. On vend de la vie abatu. Nayaka aate kofinga, nayaka ate koloba mabe, mais nayaka ko conseil, nayaka koteya. O komeli odon, lobi o komela yo. O komeli Bénédicte, lobi o komela yo. Awa c'est pas ko se moquer to ko exposer batunde batunso bazo kanzato nde batunso basala ngo non, ngana na intérêt te. Mbile tela partout nde balobara. Libanga les vite chakunde ke rosekate. Biso so to abatu na mokila batu. So ngana se peli na pasi ya moto. To na se moquer na moto. Ngape na moto te. Bon lobi na ngai. C'est ça. Ya on moni na vie. Evita ko sa batu mabe. Pour éviter. Na maintenant on lobe la réalité moko. Baton sou va critiquer ba moni mabe, mais moi il y a des gens qui m'ont appelé en coulisses, inbox pour nous expliquer ngande ko mo ga soli na ngabila mama ta problème ngana nango. Mobali to balana to kabwani. Tala mambole ka ki tala est-ce que oyo ezape bitumba nga bisi mais clair. Ame ko expliquer ndeko moi si bisinga mama no ki nzoto malili. C'est ça. Ce qui va destina yo
ke okobala te peu importe ndenge ozotakataka mobala ozwa yo na ebandeli bokolingana na bino mais après amomono ngai amomono nkele ena basi ebele mibali baboya bango sans préavis misukutu bazwa ata mwangolo akomi na nora libala ke kufa mais misusu eabutisaka te ezala bakobanda biela mobali so ekomi kaka masolo ya libala mobala kei combien de filles bana baproblème wana aza kitoko aza respect amona malamu mais mibali batikaki sans préavis sans raison moment ya komokima ye ya na ndeko moko mwasi même réalité mibali bakendaka kaka ya suka atingami na yalobi na po oboyinga na ndimi problème te mais yebisanga problème eza nini mpona bongisa de façon que mosusu akoya parce que comme c'est de trop nzambe ka moto akota ya mwa mobali wana noko abota courage ayebisi ye à chaque fois naza na yo nayoka kosola kopola solo wana ezouta wapi c'est pas que la fille est sale non pas du tout c'est ça réalité bato babikaka moto mosusu akoyeba te ezaka basi te eza na mibali baa na même problème basi baboyako sans raison ba mobali mabe te oyekoki mpe basi ofungolaka loboko oata mosu na mwasi ya butu oza ata mosu na mobali ya butu moto akimisaka bango ou encore mauvais sort moko batikela oyo babwakela yo. Il y a trop de réalités dans nos familles, mes frères et sœurs. Si on se retrouve dans la situation où il y a Lucas délivrance. La délivrance est biblique et c'est une nécessité. Qui a besoin de la délivrance? Tout le monde. Il y a une différence entre être sauvé et être délivré. Il y a deux choses différentes. L'homme qui n'a pas Christ, spirituellement, a mort. Et lorsque tu reçois Christ, l'esprit est vivifié. Aux vie, aux bon. Il y a des autres garanties au royaume de cieux. Mais ton corps, ton âme, parce que l'homme est tripartite. L'homme, c'est un esprit et une âme habitant dans un corps. On appelle ça par exemple autre. Moi, je suis déviergé. Étant mon pagan. Soit en dimeli Yesu. A comme que là, moi, sika. Toutes choses sont devenues nouvelles. N'est-ce pas récitara. Si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les douceurs au karama. Arrosons à vierge. Humaine rosonga. Au bon toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça. Ndelo bato belé baye barate. Tala. On a besoin de délivrance parce que nous connaissons en partie. Il y a des chrétiens qui vivent la réalité de leur famille. Mais la famille ne va pas être passé. Topé baba la rata zo bika ngwa azon nager ba 40 ans. Mobilité moi na te. Obenga onene. Kaba récitation naza mutu eno mokila el banon pasteur John lité apete. Kaba récitation naza soki nini soki loronene. Kaba récitation tout est accompli sur la croix. Lucas délivrance. Ok? Lucas Nzambi. Si on a besoin d'orientation, on a besoin de directive. Comment inbox? Torosolula. Na mongolu muki on Nzamba sali. Na koki kosunga yo. Et c'est ça. Ndeko na ngai Bénédicte. Et on a osenga na e. Et peu importe où bat bazoloba. Nzamba jija biso ta condamna biso pete. Ala juste na besoin Lucas Nzambi. Ala juste na besoin Lucas délivrance. Tant que Lucas délivrance te bandoza ka bongo. Et bali ba bana royana bango. Pour akitoko. Ana ba qualité, ana ba potentiel, ana ba talent, ana ba nyonso ana ngo. Mais bandoza la ba botie mwana batiki. Et bandoza la bongo. C'est ça. Basi ebele bozo finga bozo seka. Yango bota bana tata, vous ne savez pas. Ils ont volonté na yeta bota bana tata. Ligamso e komi loto oyeba pasi nango te. Oyeba te bitumba molimo balunga ngona nzoto te. Ebele balinga ngo te koma yaya koseka moto te. Pas 40 ans na bana soki 9 na ba mama. Eza lien. Eza singa. Eza loi établie à famille. Il y a des gens qui sont stable.
peu importe mayele no, peu importe mbongo, peu importe tout ce que tu es, tu as lokuta. Parce que bato belé, ba ebité. Yango tam soso, bazo encourage au finga baninga. Vraiment nzamba songa bandeko pour ces abaka bonate. Soit possibilité au bongisa, on va la ba bongisa.